En fait, au non style alelo. Ba makambo bino boso beta mikolo za ba bokechu premier babeta ba dudu kibinda babeta eloko asigeza te yango zo mabiso to kene malembe soko ke malembe te okoka ba ko benga yo kombo ba ko benga batu mikolo ba kombo nini kombo yo ba benga batu mikolo kombo nini kombo yo ba so benga batu mikolo kombo wana kombo nini o ba benga batu mikolo kombo wana o ba benga batu mikolo ba so benga ba musicien to ba ba benga ba musicien kombo moko boye pour nani ni vitesse eleki rapide eleki trop nde ba kombe ko benga siko batu wana lolenge bongo ndeti na kombo nini kombo yo kombo nini kombo yo deux fois yo mto on dirait bato yo bayaka na makambo yo to yo ekomi mikolo yo balinga ko dominer ba maso bazana nzambe bato bazana nzela ya molili bato makambo ekomi lelo oyo kombo bazo benga lelo ki ba meise ba komi na kombo wana. Nous sommes mais bandeko baza ba fanatique par exemple, il y a ceux-là qui mettent des fois Koffi Olomide, Fally Ipupa par exemple, na ndenge ya comparaison. Bazo ye baté, est-ce que bato yo balandaka bato yo bakete classe? Vi Rambo okoloba nini? Nini asala te? Yo kotangela ya arena lelo, mais tango Zénith Olympe ezalaka arena etelema te. OK. Eza na ba oyo balongwa chez bango mbala moko aye kotelema pa Koffi na lipapa na pantalon ko toboka. Do abandi ko late la pantalon malamu pas devant Koffi Olomide. Moi nazana botama yo ka batanga kombo na pa Koffi. Po ayeba kinga ki musicien na yebina te. Nga na ye ko tcha bango poa. Po batelema. Po ba koyaki. Oui. Shit ezalaki? Shit ezalaki. Même ata depuis cho aye ko tcha bango poa. Obetali solo moko ya mort. Oui. Nani ndambe marabino pa mort. Ah. Orchestre wana. Orchestre nini? Quartier latin. Kuna sangwa e bando simbate. Tala doke nuluka po to envoûter vie to kokana. Po vie ye moko pena soka moni. De vraiment yo za doka vraiment za eloko te vraiment quoi. Fallait aller qui vraiment yo peut-être fallait aller kayo. Ah, na kabobo pena aller qui vraiment spinola jantas vraiment quoi. Ah, tu mais baleki ngana nini? Ole to inanaka na minute oyo master neti Fally azoteka leki nanga wo mususu kombo nani Fere azali leki nanga mususu kombo nani héritier bango mikolo oyo bazoteka po babimisi babiloko na bango bache babimisi bakar na bango bachango na ba parking. OK. Nga yanga eza na mai na conteneur siko ndenge nini na koya koboya bango ke bazoteka te vraiment ta yo mo. Déjà la stratégie nous mettre en place pour que l'album voilà et connaître un réussite total. Yango somona tolukala. OK. Général John Chibangu qui est mon frère. Na ko defa pe ba mbongo pa ba musicien musu pe ba koma na balare. Comprendre? Odefa. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Mokili officiel, télévision, c'est bien moi, les votre Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à toutes ces personnes qui n'ont jamais cessé de nous soutenir, Bandeko Bakalibanda, Topé Nakati Amboka, Bandeko Baiko, réitérer confiance, et fidélité dans mon sort, tout ça, nous vous disons un grand merci pour ça. Et aux Ali Awa, comme d'habitude, pour nous recevoir information, aux Ali qui concernent la culture congolaise, la musique congolaise en particulier, aux Ali Awa, pour Nakobeta Masolo, déjà avec un invité spécial qui est Spino Lajantas, aux Ali. Mon invité à l'habitude, il a une carrière très brillante également. Robeta Masolo est belé par rapport à Oezali
mingi visite na Kinshasa parce que vous avez bien compris que non nous avons kati ya ville province à Kinshasa to resortam souta pour développer le sujet nyonso na kati ya émission na biso mokona lelo. Il est là avec nous Stylo Spinopito la Jatance qui est avec nous. Bonjour et bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup frérot, comment tu vas? Ouais, ça va. Je suis fier en fait de voir un jeune qui est comme mon fils, qui est venu vraiment fouiner pour avoir des nouvelles de son papa. Ça veut dire que tu es mon fils. Hein. Donc je suis vieux moi. Malgré tout ça, mais vous êtes un monsieur chroniqueur de la musique, dont un journaliste, mon Panzi Sango. Donc beaucoup de respect, monsieur. Voilà. Santé ni Kinshasa trouvé en l'air. Santé na moni dans ya gayar na kin. Nous demi mais na kumule kande ko ya gayar. Cela veut dire aujourd'hui les blocs ont moins cholestérol trop. Koudia boulot est trop té. OK. Cela veut dire que to kimaka to mesala okende bambangu. Mawe eza bino lamuki pena boye. Ba to musunde bazana ba gyrophare ba leki. Le biso bena gyrophare ezate, au moni bena keno embouteillage, on peut mina gishinga mpembe. Mais Kinshasa on peut les moins modernité. Moi ba salle ya ba gym et tout. Hein? Moi ba salle ba gym. Gym ngo po longwa awa nanu. Okoma kuna osala 4 heures de temps na nzela. Donc photo bongisa. Photo bongisa mboka la biso photo bongisa na ba quartier awa ba commune. Il faut dans la salle ba gym. Donc ba place beaucoup bo fezala. Awa ezaka ba effort ba compatriotes congolais qui fait des efforts d'acheter des trucs en fait. Mais batiki la bango peut tenter que de liboso, bazo taxer bango peu trop. Alors tant ozo kende kuna mso yaki cop awa. Tu mets les trous na mikili to yaki to tongana ba CC Zidane. Donc ba aimer dollar, ba massa to ça ebele awa, tu mets la pe côté wana trop. Donc tu veux que to songa koto to me kana pe que de liboso mais total la pe calcul. Ah mais no calculer raté, c'est to calculer. Bo calculer raté. Tout est planifié. Et planifié, tout c'est normal. Donc imagine-toi, beaucoup de gens comprendre. $100 et ça, 10 sacs à ciment. Na 10 sacs à ciment, donc na sac qui m'a dit que 30, 40. Déjà, tant que vous avez déjà $300, vous avez combien de 30 sacs à ciment. Ce que vous allez calculer, il faut bander là-bas. Il y a peut-être ça la peine vraiment quoi. Donc objectif ezali non seulement pour la musique mais ça peut na makambo eza privé yo. Musique eza kati na ngati. Parce que nazo luka weza kati na ngati weza libanda ko photo lukango. Pour musique na ko luka te soko finika buto bola bando yemba. Là on tourne disque. Donc ce qui est le biga au monte au finité au poser la question dans le lobby. Oui oui. Donc cela veut dire que musique eza kati na nga, on peut le faire tout le moment. Alors maintenant on s'est décidé un peu de dire vraiment que non. Tous allez dans musicien, il y a internet. Na ba musicien ba banda kala do musicien internet baza la vitesse à danger ya on peut monsieur de to ba do ça internet minute qui est logé dans le bango pour ça to leka mais quand même bon mais quand tambola pe na nzela wana pour comprendre pe na to tambola parce que le to ba Tolbert solo azali jeune abetaka place moko boya yebi baza ko to bi balé ba kutani bato vie wana sia bango wana ba vandi donc grand wa betaka clavier lokola ndoki ba kutani ba bi balé boyo ozwana boyo bayo ko zwana vraiment quoi. Donc kilelo ngala lo baka bobi kala yango mutu esala ka sika. Sika esala ka kala te. Po sika esala na kati ya kala. Tu comprends? Kala mutu esala ka sika. Voilà, ça fait combien de jours depuis aux à Kinshasa? Combien de temps? Nazara sou d'aba jour hein. Na koma ko umela na bungi peso pe da ke we batela ke ndeke pai na za danga kaka. Est-ce que vous avez sou d'aba jour? Tu es bana rasoute. Nous avons comme Kinois, nous avons mboka langa Congo. Monsieur n'a voyagé, ils ont été dans la TV, na kenda na kende kak. Nous avons mikolo na 4 jours na kin. Na semaine, na mois oyo. Na bungaki, na siko na yaki mercredi wana kuna do c'est celle pour moi une semaine et demie. Et l'objectif principal les ali pour enregistrer son en studio pour que le service sous bandeko balingara la bonne musique ou bien les appels à makambo sur ça. Non, la zik c'est quelque chose, c'est le sens ça. Alors on a eu le temps de comparer, d'écouter un peu la musique. C'est comme si aujourd'hui na marché au réseau Tekamato Mikolo diameza nase. Ce qui peut lingo ça la à jour. On rejoint ta mwandambo ya diamant au bombi.
jusqu'au peu moins d'ambois or pour na odamara de yango tozali ko sala siko contradiction album contradiction c'est-à-dire dans banana 4 chansons à pamba de tu moi sing donc dans oyemba on a ba forme belé ma forme belé cela veut dire bon kilelo bozo benga kilelo mais ça qui kala donc pour s'actualiser en fait au style à l'élo ba makambo bino bozo beta mikolo za ba boke tu premier ba beta ba dudu kibinda ba beta eloko asikeza te on a vu que kala moto sala ka sikeza linde bino siko tango bozo kola bokutani siko na ba internet bo comprendre style wana boyebi yango te bo bien eza sika te pour ceux qui te songi sima to che pena ba 12 balles to songi sima to sali pena donc shiga tozongi sima oche pena ba baby de duki binda kasi ba yango bozo beta lelo alors ndenge bango ba actualiser yango bango baza ba restaurer yango bozo prendre ngai ba tale bi en fait ya lo koneti ngala dama déjà musuni moko boyo dama yango te comprendre to baya na biso yango bino bana bi papa c'est bon obi ke kozonga nango na marché alors yango ezongi na marché alors ngasi ko na ndenge ya village na biso donc il faut na beta la musique oh ils ont musique attends la beta qui mais emenea le king kester emenea moi si abatore lengi mingi bakolula ye ya yo moko poninyo bongisaka yete bageng kedindinding boyoka ngote a beta déjà makambo na do afa bo bana ko beta donc all music vieux beaucoup si que ça te et comme indeke bo sanctuer makambo nde na internet ba vu mutako za na mbandaka ataleli yango ka kuna mutako za musika utali vitesse te papa de pona nga mutaleki mutu azati na yemba congolaise na yemba yango awana mboka ropa ya moto aleki moninga te kaka courage na yo ndozwi nakota ndako ya nganga te spino ibeloko ya bato te na moke nakozwa ndele nakolonga ngai yaya zidane donc en fait tobanda makambo oyo toloba déjà ke tomilakela biso mabe déjà ke tokokotaka ndako ya nganga jamais kasi nga nayemba nakota ndako ya nganga te nayiba eloko ya moto te donc namilakela déjà ke nakokota te nakokende vitesse wana te lelo eloko conseil mpona kopesa oleki na nga c'est ton savoir parce que tu es Dieu comme tu es là tu es Jésus-Christ comme tu es là parce que Dieu il a dit bokosalaka bikamwa koleka na oyo nga nasalaka nde nakoba mpenza kino Jésus amata avion te yo mati avion comprendre bik oyo balobaka ke nzambe akomaka na biki te parfois bakomaka na mwa na baplume mais lelo yoko mosimba biki mokili ndenge ezali parce que tout ça là c'était déjà planifié par Seigneur Jésus-Christ par nzambe ya likolo ala subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim nzambe wana nzambe bakoko nzambe mpongo tulendo vidi mukuluma weja nangila mungu baba akongo mungali nzakomba to ese salamaki nande po yeboy e baki bizaki no okuta na pena spirit ngala ka fier nazaka pena trop fier pourquoi nazana na bomoi yo botami naza pe kati na yo de toutes les générations nazana kati parce que le loko ko ba ministre nande to yebadi bo mungu na wena biro na yo na wena mvuya danger ke ba mettre ngadi pesi na ngala kati vraiment vous comprenez donc na wena mvuya c'est 120 c'est mon plaisir voilà déjà ozo préparer album oui avec 4 titres au total ozo préparer ngwana mais déjà ba stratégie nous mettre en place pour que album wana ezala payer et connaître pena réussite moko total yango somona to lukala OK Général John Chibangu qui est mon frère na ko defa pe ba mbongo pa ba musicien musupe ba koma na balare comprendre Odefa et na Odefa ndé pisanga ma partie vraiment dona ce qui simbi vraiment na ozo qui c'est là vraiment tout le monde OK Zidane azali ala makambo na ba matadi ko to bisa ba makambo balare ko ya so pe na mona ko kite na bibi que non mon général John Chibangu c'est ton frère parce que stratégie c'est quoi c'est l'argent après vous avoir aujourd'hui toi tu peux venir me voir à la maison mais il faut que tu aies quelque chose un peu pour le transport, les unités, la façon de... Tout ça, ça demande de l'argent, ça demande de l'organisation. Il y a un moment où tu
Soko ke malembe te, okoyoka bakomo benga yo kombo bakomo benga batu mikolo. Ba kombo nini? Kombo yo benga batu mikolo. Kombo nini? Kombo yo bazo benga batu mikolo. Kombo wana kombo nini? O ba benga batu mikolo. Kombo wana o ba benga batu mikolo. Bazo benga ba musicien to ba. Ba benga ba musicien kombo moko boye. Pona nini vitesse eleki rapide eleki trop. Nde bakomi ko benga siko batu wana lolenge bongo. Ndeti na kombo nini? Kombo yo. Kombo nini? Kombo yo. Deux fois. Deux fois. Yo mutolobi ngate. Non, yo mutobani. Yo mutolobi. On a kisi ngala musapi. Te na chebo yo eza victoire. Ah OK. Où est la victoire? Eza bon côté. Est-ce que yo ndem tolobi yango? Kombo wana. Voilà, Spino la Jantance. De son vrai nom Jean Kadi Kadima Kouadi Wachibwabwa. Aïe aïe. De bien ondem. Kasinga naza chronique ya culturel. Ah. Vous appelez mon appel à l'église na biso. Mais est-ce que na kombo yo? Spino la Jantance et wuti wapi pour Jean Kadi Kadima Kouadi Wachibwabwa eli mwana terrain. Kombo na ngai Kadima ezali kombo ya mutu oyo fo azwa na bambongo ebele oyo mutu alonaka mutu akataka. Comprendre? Azangaka te. Chibwabwa elingi oloba chilobo waba chibango. Chilobo elingi oloba un guerrier, la victoire, Chibwabwa. Nkwaji elingi koloba aigle. Okay. Comprendre? Siko tango bamindele bamvenaki batie biso na kati ya mai ozongi babino kombo na eza soka Kadima te komi Jean. Kombo ya baptême. Kombo ya baptême nanga Jean. Tu te bakisi Jean Kadima, bamoto Kadi Jean Kadi. Ouais, c'est ça en fait. Kombo nanga yango. Mais est-ce que ça m'a dit ni Spino a place makasi par rapport à Bakombo Nyoso? Donc, on est dans la classe. Vous avez une Spinoza qui était très intelligent. Spinoza, vous connaissez, non? Il était un grand, vraiment un grand. Alors, on a la classe de comme ça, professeur Nabiso. Il y a un style, on a travaillé, toi tu es vraiment intelligent. Comme on a eu Spinoza. Parce qu'on a ça, bien été. Vous comprenez? Et nous avons dit, ça va, vous avez dit, combo moko boye. Parce qu'on a classe Spinoza, parce qu'on a la master Mbangu, parce que bibi lokola je moko boye. Pour que ce père azwa ngai. Abinanga ke yo. Soko lingi batika o tranquille. So babika Spinoza, yo babika Spinoza. Moi ka bango batiki po ko mo komisa nanu. Po li bozaki, so balandi yo obandi Mbangu. Obandola na ba master. Da bemongo etikali Spino. La Jantance. C'est le King Kester Emenea. Hier muta bagiselanga la Jantance pourtant to bandi Victor Eleison. Blague ezalagité. Donc Mikilina notait mais quand je venais c'était autrement encoutrement la façon dont que j'étais vraiment c'était autre chose. Donc nazalaki exemplaire ya l'orchestre na biso. De mon cas, la Jantance, la Jantance, la Jantance, donc, la Jantance en fait. Tendance, Jantance, donc, et maintenant, c'est la Spino, la Jantance. Ok. C'est ça. Voilà. Mais ce qui je pense que c'est une question que Jean a posée ici. Mais par rapport à la stratégie à promotion dans le Baki, parce que vous avez aussi des chansons où ils sont peu disponibles. Mais sauf que j'ai constaté une chose, apparemment, les réseaux sont en plein Makasti. Et je en plein Makasti, c'était pour la promotion. Oui, mais là, et c'est là que les journalistes, et je crois que non, c'est la télé qui payait même des musiciens. Tu vois, aujourd'hui, pour que la télévision, ça demande de l'argent en fait. Mais comme nous on était en Europe là-bas, avec les enfants, qui sont dans la classe, qui sont dans la classe, une semaine, après donc tout ça là c'était un peu désordre répète. Alors toba na bakoli makambo vandi yango siko tuko molinga kolandela. Alors promotion nanga en tout cas to la promotion na lolenge ya kino to senga ba master bacha bala parce qu'il y a pas de banque ici hein. Tu sais si c'était en Europe je crois que non. Ils appellent la banque landaka ba musicien. Ils aka na mutu moko boye azaka na ba makambo mbongo na biso ya Congo yo.
babenga ngombongo ya promotion culturelle oyebi kombo na ye maman na biso Barbara Kanambe. Barbara Kanambe na olalela na porte une semaine na kepe na lelo na tongo na zongi mdu batongo na ke na tongo na zongi na tongo parfois koyokelanga mama pesanga mwala radimi nasala promotion ata kodefisanga na kozongisaka ezaki ya l'état soki kaka odefi mboka na defi mboka mbongo c'est normalement il faut na senga mboka mbongo parce que nazosala na kati na mboka donc ba dividende na nga il faut na futaka yango na kofuta ba impôt na futa makambo bele en même temps je suis en train de rembourser un peu pour na nini oyo kosisa nyongo na ngai maman Kanambe la belle maman. Donc en tout cas, on a la porte, on a figure spino la jantance. En tout cas, ma ça n'a pas si bien copté, bolanda ga spino lo bagité, ngam na yebina ngam dans liboso. Mais ce qui ba na dossier, le baga spino na noyena noté. Tango yange koya, ndo bandola na ya ba. On a sa première personne à ko rendez-vous ya ko defa mbongo promotion pour l'album nanga. OK, voilà. Déjà, to pour ça na biso. Kolanda histoire ya Spino. Spino en réalité aux appels moto outi ba côté à ba Kananga. Oui. Spino na Kinshasa, ba grand mouvement oui na ndenga lingo wala buzaki na ba mouvement bonde ko sala makamba. Mais na ndenge ya mouvement pena ya munene mouvement liboso eko kote zaki mouvement Big Star. Oui. Et na Big Star okotaki na canal ya nani na orienter ki okoya kokoma wana. Pona tokota nini oyo. Na niveau ya Big Star. Tokota Big Star. Ezalaki ngai te. Ezalaki vie na ngai Ilunga Kalonda na ve Manda Chebwa. OK. Chaque fois nazaki na besoin na banda okende na les capé na Caribou variété. Ce n'était pas facile pour les Caribou variété net lelo. Il fallait qu'il pena ozala na histoire. OK. Ozala pena eloko moko boye fo sala. Ya ke lelo yo koloba boye na Caribou. Lobi okoloba boye likambo lobi il faut salama parce que suivi ezalaki ve Ilunga Kalonda azaki réalisateur le quoi devait Dieu donner comme lelo yazaki chef ya émission wana osomona ya Caribou variété présentateur c'était Manda Chebwa. Alors c'était difficile les capitaines à Caribou que de loba n'importe quoi maintenant normalement mona lelo donc l'orchestre les athées ozaka rapporter parole oyeka koloba makambo moko ezanga tina ezaki bongo te ndemba la moko vie Ilunga Kalonda binanga yo foko ta l'orchestre munene mokolo kota l'orchestre munene nde okoya ko loba ma faire ozomona donc OK ça va mokolo moko boy na vandi na kwena biso na nyangwe na beta guitare na bado beta nzembo la bado beta nzembo ya Shockstar Obi nazo bango shooter goya pour dans la guitare na robetelo yango goya alors ndabina yo zo yemba bien boye tokende na présenter pas de phare okokota kuna wana vie Ilunga Kalonda aleki na moni vie Manda Chebwa pa azoleka po bona lingwa lati na isangi azoleka Abinanga, mais ça va, tu as réalisé ton rêve. Moi, je dis, ne pas encore. Mais des fois où il est là, on dirait que n'avait Ilunga en fait. Bam, comme souka boy boum. Toké na etié pas de fao. Nagi na fait nanga moko na zona Kinshasa. Ndachaki ngaka. Après ce carte comme boum to comme pas de phare to koti wana o de fois na le chanteur donc quand tu as côté mais bien ça peut être musicien na yembi te surtout on a yembi na yemba kinzembo yo Obi Egoya kaka. Kwese bele. Je n'ai rien bango zo ya. Na yebike. Akosi apa nambango. Na yebike. Baringa pa na ye. Kasi zangi te wana te. Ezalaki Lucie ate. Egoya kaka. Ça fait longtemps. Ba moko de fois le binanga vraiment ndenge sa boye au côté l'orchestre. Kaka mukela yemba ki wana. Lobby bokolekana Jojo Bayinge na télévision pour annoncer entrer dans Big Star.
Bon, tu le na Caribou te ba émission moko pe banda ko sala boye. Tu le na annoncé entrée dans la Big Star. Première sortie nanga, to sala ki yango na Cinemax. Cinemax c'est dans la ville na boulevard. Hein? Donc la salaka sortie nanga kuna. À part wana to kotaka na studio, to salaka album oyo to yemba ba Amour scolaire te. Amour scolaire to salaka reprise nango. Oyo yemba ba lokola otungisa ngai te mulopo Albert yo sali lokola mogali nanga nazwi après wana Shakito lakaki ngai yo kotinda maloba papa ye nakotanga mikolo eleki mingi nakoyoka sangono te nakobenga na telefone nakobenga na telegrame o okoyoka yano te yo Shakito parisien bako nini ye obulunga na kala bolingo nanga o ngaye kotikela ngai bikila na bomba banze mwana album na Meko na beau marché. Okay. Donc na salle na s'intégrer na makambo qui après to yeko sala nzembo moko bongana Jojo Bainge vie asenga kibiso to sala nzembo moko ya moto akufi photo embele nzembo moko boye ngam na bandaki kokomango na tongo na kolamuka na pongi na yokizo to kolemba Ose yanga na zonga kolala Puti na sulura na mutute Nani akaninga boye Na mituni nye koyelanga na mokolo alelo yo Zambe ngana salini nye Na mibongisi zotote Na mipekise kise kobima Donc tu sais banzembo ezali tu ba fili ba koyo kango Nde yango wana sikoyo na kotaki Big Star tu sais banzembo wana toujours que liboso diabo eko kota makasi. OK. On dirait bateau yo bayaka na makambo yo to yo ekomi mikolo yo. Balinga ko dominer ba maso bazana nzambe. Bateau bazana nzela molili. Bateau makambo ekomi lelo o kombo bazo benga lelo. Ki ba mise ba komi na kombo wana. Na mona ko sitaki ya kombo wana. Bateau wana ta ba komi siko na orchestre pena doge. Montana Kamenga. Akutanga na mouvement tout ça les test dans mouvement muto yaka na ye ezalaki Desi Makangila ba couleur kitoko bando changer donc Kasavu Kinshasa mo baye bando changer ba couleur benda ba danger soko lingoya venanga ke tona ma repose en paix akufa na ye Kabose to joye na Kisantu Kabose donc Big Star c'était Defao Joe Poster Spinola Jantans, Jagger na guitare solo, Guy Wanzambe na basse, Richacha Konya na drum, Chef Dizzy na accompagnement. Okay. Ba chanteur vous allez ba po ba banda Big Star normalement, ils allez ba vie Babel. Ba banda Big Star wana. Ba vie Babel kala ba vie Babel ba vie banda ko ba Johnny Kaluji. Ba banda uta ba Banjili boy. Ba grand chanteur en tout cas. Lelo oyo boye vraiment na zoye baté quoi. Dès na kotaka Big Star, après Big Star ndenge na moni ngala kwa kakate. Basa na ngakutu Zidane azali a témoin na nga vraiment même à na Bruxelles. So na moni ka kezo simba te tellement na kanda moko pourquoi pe na tomboka ka makasi. Ozomona. Komona pe bakambo oyo balakisa biso ko ya kobima pamba. Donc na mona Big Star, na tiki Big Star et comme il que non 7 years ago le King Kester mené à ça la retour dans Kata Congo aya ko beta to beta stade kaka to beta concert moko parce qu'il faut pas recruter ba musicien banine wala na salon de coiffure na gayar na ba rombe pa na biso kuna donc salon de coiffure peut donc momitu il faut yaka na salon wana soko yete mabe do ba pepe kala au katsa suki kuna do makambo ebele donc na mona kaka que non en tout cas wana Ade Lokela omoni Ade abeta la guitare Ade Lokela ngam na ya na Brazzaville abando bete pa Charman ngai mutu nazwa Ade na Brazzaville na yene na Kin na Noël pas coupa Jojo Malaba que tona me repose en paix mon frérot ye abando zali na Kin abando bete pa Marie Paul. OK.
allez ve mambo bakiki vula baleki na batv bapesi ndenge ezalaka ke ester azoya recrutement banini tokenda kuna musicien moko akota azalaka te tozalaka na biso wana mais musicien akotaka tozoyemba babiso boke bokota te donc arrivé à Mourankamp moto nzamani kokoma komaki boye premier musicien oyo akoboya aleka na tv aloba yango Kespino Akosi, premier musicien choisi par le King Kester et mené à Kwangolo Johnson, c'est Spino là j'entends. Et puis chef, oui petite sœur Nabiso Nono Badjama, à côté témoigner pour Nono Payaka mouvement. Parce qu'il y a besoin par rapport à critères en ligne. Bazuinga pour na yemba danger, j'entends ses ali, na la balar na ta dimi. Parce que je fous moi orat. Oui. Moi orat na musique à Congo oyo. Ata tozali te na mikolo tozoteka te comptoir nanga eza kokanga wana véridique côté wana oyebi ke bozoteka te mikolo comptoir nanga eza kokangama moni comptoir nanga diamant eza kokangama donc il faut na fongola ngo kala mingi te ba masa bazoteka eza ko neti lelo oyo boyekeno ngale na bakara ya ebele ezoteka mate mais muta bakecha azoteka bakechi rapide putain ndenge nini mikolo wana tokokumisa motu wana parce que il faut kozalaka na motema ya bolingo soki bolingo ezali eza malamu mingi soki bolingo eza te eza mabe tala neti nga namonaki mundele moko na poto kuna azoyebisanga mpena keno vous les noirs vous avancerez pas pourquoi batimulaka mabulu moko boye ya mibale ya gayara bazwi banoir ebele batie na libulu moko bagisu ba noir musu ba mindele ba tshela libulu mususu mundele ya vandi kuna zo réfléchir comment il faut abima na libulu wana so aba pe mutu moko zo réfléchir pe kota ba noir wana ke toko bima wa ndenge nini aspire yo za gaya zala na se oya Dimitri Amata oya mata tako bakobima ozolanda obwakela biso singa to bando bima moko oya bimi koto oterie soka bibia ko delibela abosonga te donc bazobunda kuna na kati bazokoya kwa basalite mundele koto atali bacheboye wa basali bina chaîne moko abimi akemba ngokoluka nzete moko munene singa moko munene abwaki na kati abando benga moko babimi basali force donc c'est ça en fait donc yango zo mona ke Congo zo kende te parce que lelo nako bulelo kaka na makanisi kaka boy na to sala lokop te eloko moko te juste kaka keno muto azamabe bosala na tali kambute soki peut-être zanga na ba esprit lokola ya ba dem production masalanga oyo ndenga zali awa naza na studio na ye en même temps naza locataire na ye. OK. Est-ce que vous comprenez ngai? Donc, mais c'est ça qu'on peut faire des choses, de grandes choses en fait. Au lieu de inanaka, na minute oyo, master neti fali, azoteka. Leki nanga mususu kombonani, fere, azali. Leki nanga mususu kombonani, héritier. Bango mikolo oyo bazoteka po babimisi babiloko na bango bache babimisi bakara na bango bachango na ba parking. OK. Nga yanga zano na mai na conteneur. Siko ndenge ni na koya koboya bango ke bazoteka te vraiment ta yo mo. Yanga zana conteneur. Ya bango basi ba exposer. OK. Siko batu bako zela yanga conteneur to ba do consommer na bazo mona liboso. Ils sont en train de consommer ce qui est devant eux. Mais parmi binopé, ça pe na ba o bazala pe ba kulutu na binopé parce que il y a aussi des kulutu jusque là pe ba o sala pe en plaire. Est-ce que ti lelo kota la Koffi Olomide ko ba payer na conteneur na pito na parking na yemi tuka kote ka pezali. Oh, vous avez comparé Koffi Olomide na makambo lelo. Koffi azala ko la drapeau. Eh, vi Rambo okoloba nini? Nini asala te? Yo kotangela ya arena lelo. Mais tango Zénith Olympe ezalaka arena etelema te. OK. Oh, vi Rambo Koffi Olomide okoloba na ye nini? Yende ko donner na mona ngane dazo sala erreur ya atanga ba petit ya toko tanga ga yete ya za koko omona na armée ba soda ba benga ba général Kalawana met ba général Shilungu ba général ya bikono ko papa na général ba benga bango ba koko ba Didier Tumba venanga Frank Bwamunda Tumba bazala ba koko. OK. Bazala ba koko vous en prendre ngai bazala ba koko donc Koffi Olomide aza koko
Ok. Abotisi, bana baboti. Donc azali pena donc tu ne peux pas parler de Koffi Olomide. Moi je suis là baéré dans le bapon de Koffi Olomide. Pour ça quoi papa ta. Papa il bando bout tout babigogo. Ah père ça ça faux. Père ça ça pena faux. Vous comprenez? Pour la nini ça faux parce qu'il y a bando gogo là yo. Mais c'est ton père. Donc parfois on peut dire vraiment que Koffi Olomide est faux dans le contexte de Mogoboui. Mais dans ma musique, en tout cas Koffi, c'est Koffi Olomide. Hein. Azaki font un contexte, cela veut dire hors musique en fait. Non, lui c'est la musique. Okay. Mais son comportement, il y a qui papa nanda que parfois Azaki se comporte bien dans banate. Là on parle de deux choses. Hein. Deux choses. Toi tu m'as demandé la musique de Koffi Olomide. La musique de Koffi Olomide, Azali na concurrente, ba concurrent ne ba kufa. Il y a papa Wemba, Emenea, vous avez bien. Bango wana. Azali na concurrente. Mutu moko ta ko fongola mbanga na ye na buso ba comparer pena donc Koffi Olomide na ye na lelo azati. Mais na ndenge musique on peut lelo batu musu bazwaka. Batu musu te mais bandeko baza ba fanatique par exemple. Il y a ceux-là qui mettent des fois Koffi Olomide Fally pour par exemple na ndenge ya comparaison. Bazoye bate est-ce que bateau balandaka bateau ba des classes. Est-ce que vraiment tu peux comparer avec Koffi Olomide? Ermo to saka pe ba erreur. Mutu alongwa ke luka cop na ye na poto alongwa dépenser ba mbongo na ye mutu asali ke po batu po nga pe na musicien avec quartier la tête hein. Nga na musicien oki parcours nanga. Eza na ba oyo ba longwa chez bango mbala moko ye kotelema pa Koffi na lipapa na pantalon ko toboka. Do abandi ko late la pantalon malamu et pas devant Koffi Olomide. Viens mutu changer look na ye. Viens mutu sombele mafuta po comme kitoko. Viens mutu sombeli ye moi pantalon pour na ba mone bien Koffi Olomide. Vous avez bien. Nga na yebi ba parcours na biso de dans quartier latin. Ba o ba na 4 pantalons, na o pesa nga pe na pantalon pété. Yo vivant nyonso wana na quartier latin. Nga na mon oh papa. Nga na mbiaka na mokolo. Vous avez bien. OK. Nga malgré na ba forme danger. Mokolo nga na ke signer contrat et pas Koffi Olomide. Après ça nga valise à forme. Petit Christian Dior akoto témoin. Je suis normal que vous avez formé un autre Tekango, Christian Jola Moussa, qui ne fonde pas pavier. Vous faites un peu de Pessagui. Je reviens à Azar papa, Azar on est à Sombela qui m'a en année lamba. Parce que vous jouez lamba, vous êtes Tekango sous. Faut fâcher. Mais vous n'avez pas plein vraiment d'eau, qui est pas plein vraiment d'eau. Mais il y a des rangements dans ton quartier, il y a une émission au Salaka Obi. On a que c'est la peine dans le quartier la tête. Genre, il y a la quartier la tête, c'est ça. Oh. Tangu makambo ya musique, wana otuninga sur eloko mususu. Eloko mususu. Mais na mikolo mutango se comparer na Koffi Olomide azate. Tangu ngai nazali ko sala na RVA. Ou nazali ko sala na CB. Tozali sikoyo na tolo baka ba société. Nga bano sa net par exemple na mine. Nazo sepela na ngai te na bato ya cargo. Bato ya cargo bakumbaka ba mabuki bazoboka na cargo. Mais côté kuna biso totangaka diamant. De comparaison na ngai yango wana ya koloba pena keno. Moi nazala na bota mako yoka batanga kombo na ngai pa Koffi. Po ayeba ki ngai musicien na yebina te. Nga na ye ko tcha bango poids. Po batelema. Po bakoya ki. Oui. Shit ezalaki? Shit ezalaki. Même ata depuis cho ayi ko tcha bango poids. Ça va né. Yango pe omonaki pe bendo amekaki po ya kotia poa mais bendo bamburiaki pa vie beaucoup. OK. Tout ça qui na bendo pena na kati ya aéroport donc na Afrique du Sud pour que ça l'attente. Mais compliqué ka wana ki no akende te pour na passeport né na cause na des passeports. Vous comprenez? OK. Donc tant ba massa ba panzani ba longwe ba mboshi di passa ba longwe ba nini. Donc il faut la ko lukasko ba Ronaldo na ba Ronaldinho. Donc il a ba somba biso to ya la quartier latin lokola ba joueur ba sombi ko somba pour l'année to gagner coupe du monde. Vous avez génération di bosso signer un contrat to ba sou ba zaka déjà na contrat. Ngai ba to ba signer contrat na mouvement wana po na nga contrat e bima na TV et la kisami partout et zaka depuis tu na spinola janta. So ba musu ba signer na palavier ka bango. Mais contrairement à ce que Toyo Garalelo na biso lelo boy balobara ke non faire ende amema ki contrat na quartier latin. Non. Faire aye lobby awa. Faire aye lobby. Est-ce que faire to yembinga nae? Faire aye mbika kawa ba Sylvie na makamoko bo Sylvie kaka c'est tout. Faire aye lobby na quartier latin.
Yépé, Nenga Zaliwana, Zalipeke, grand joueur, Basombakiye, pour y remettre dans le Coupe du Monde. Quartier la tête à Guaneti, Barça, vous comprenez? Real de Madrid. Real de Madrid, donc Paris Saint-Germain, quartier latin. Il y a un bateau de Bangote. Au moins, il y a un bateau, il y a un sombra sauté. Mouvement Pélali. Mouvement de Michel Rolala. Et ça, Rolala. Ndenge tozalela kinango. Na lelo oyo chanteur moko tazako na toyebi pour que les arabes peut donc Spinola j'entends savaner depuis que JF Fongue mon frère je te dis bonjour en direct de Britandel à Bruxelles bon pasteur nanga vana matanavi au sambela po nanga en tout cas ulingate na tanga makambo na musique mais histoire OK donc vraiment JF côté aux ali tozala c'est Zidane na sima caméra awa c'est Zidane alors maintenant abandaki ko somba Bazabaleta, Spinola, Jantan, Ronaldo. Depuis que j'ai Ronaldo. J'ai Ronaldinho. Ouais, Romario. Yo Romario. J'ai Romario depuis que Ronaldo. OK. Vous comprenez? Après, on a un joueur local. On a un peu de passe. Local ou banane? Local, bazalaki mouvement. On a un orchestre les agapena bateau babandaka nango. Local bazalaki. D'être au télévision na yo, bandi na bateau ya yo. Pour na ekende liboso siko comme louer siko budget donné yangumba, comme boulé siko ba vie na biso ba buibwe, boulé bateau mikolo ba ya pona ekende mais lobité que ba osaki na bango bazaki faux. Tu comprends ce que je veux dire? Na habité ce besoin comprendre, je me fais comprendre. Ouais, na comprendre yo place wana. Mais faut toi no quitter na biso, mais il y a aussi une chose. Au betali solo moko ya mort. Oui. Nani ndame marabino pas mort. Ah. L'orchestre wana. Orchestre nini? Quartier latin. Kuna sangwa e bando simbate. Faut quoi? Moka liste moko ezo bima boyo no to kende poto. Mama na ngai. Donc solo pena ya gwa. Omoni mutu moko azo yako. Ozomona azo ya ye moko. Kofi kuta bengana kabobo. Kabobo solo Kabobo batu ba simba ka bagwa ya danger. Alors sikoyo tozaka 4 batu tokendaka kuna. Natanga pe bakombo. Te otanga te. Tako tanga te. Sur la tangi foot. Tozaka 5 boy. Toyokani. Boka na ndenge na bino. Kasi bango ba lobana Spino mouvement. Si vous n'avez rien, on dit que faut toi envoûter vieux. Qui soit donc le pour toi envoûter vieux. Toko kana. Pour vieux, il y a mon copain sur la monnaie. Vraiment, ils ont vraiment le côté vraiment quoi. Fallait aller qui vraiment, il peut fallait aller caillou. Ah, na kabo bien aller qui vraiment Spinola j'entends vraiment quoi. Tu comprends mais baleki ngana nini. Nazo me poser question yo. Baleki ngana nini. Vous comprenez? Mais nous comprendre comment baleki ngai. Mais vraiment baleki vraiment. Yo peut-être bilamba vraiment donc en tout cas vraiment donc comment vous avez bilamba vraiment. OK. Ndeba ko timbisa ngaki no ndenge eza boye. Okoki kozala te sans plan. Na mouvement sans mouvement. Toyokani comme si tokota penda bis maintenant donc toki n'est pas mort na yeba gango te za côté banga ba kuna rompo ngaba to tourner to kitita ba se kuna to tamboli mo ndambo droite moko to kota boye et ça la moi major tokota na lupango so vie mort yebina nganga te ende na monaka ya fani de salon na ye bien sikoyo biso photo mona batu moko na sima palais batu moko mikuse boye bagana sima palais bantu na ye batu ba travaillaka bango nde bato makambo sikoyo via as administrateur patron ba travailler bango na moto ba travailler ye nazo gérer bango sur le plan administratif kasi akendeki mboka baki ba master boya ko toke no sala boulot. OK vous comprenez batu bayet ndenge nini association de nganga yo baraka yo bigisaka yo chubaka tonga yo salaka opesaka ya balala boya to die ba makambo to na kine zalaka ba baluka ko bare
bazalaka do soki moto alinga bare yo kobare te soki moto alinga zwa lokotro yo opesa lokotro soki moto alinga zwa chance yo esali lokola hôpital ya basolution ya makambo ya bato sikoyo docteur sikoyo ve mormor médecin général PDG ya société mbala moko masa moko akoti aumeli ake na nsima mosu akoti aumeli mosu akoti aumeli ngai nakende boye nganga nabengani ngai abengana opani me tokodécortika ngo na yo awa abengani ngai na fasha mabe ntango tokosonga boye ono bino bwafo bwa mabe bosinale nganga azwa nga te mpona koleka bino na succès bango mpe bazocomprendre te ndenge nini babenganaki ngai de mal à l'aise toye na mouvement répétition na soiranta via wana akomaka ndoki vie kofi akomaka azolinga su bato te azolinga baoyo ayebi asasignale wana oyo vraiment tokota vraiment maki kua ngai balongolanga na maki parce que tellement nga en tout cas bamasa tu bayebi lelo oyo baza oyo bazali moi na bando vivanda na Gombe balobi histoire babombaka te j'étais avec Miel Tabo Gisèle Tabo la maman de Davina donc j'étais à Gombe donc je ne voyais même pas la souffrance que les autres oyo babanda komona te quoi tu vois nabi poto nini yango OK navandi nanga na kishinga mpemba nakende kuna boye vabilanga doyo ozalaka libanda tokobenga yo nabivenga na odie nanga te nayepa na opesangaka autorisation natikala koleka kala te na TV napelisa mpe moto danger bango badia na bango de ce que ntango tozongi na kati ya mouvement mokomisu naobina bo bapeti na ngai oyo babayilo bayebi nazobina ra bam genou ebeta genou ekoma marke oyo ti lelo nayoka basekela genou ti likolo ya quartier latin wana kuna mpena gwa ezalaka po bajoueur te bamessi baronaldino baronaldo yayi blage te na balokale tokutaki balokale kutu bango sikoyo benda filme ke baa balokale kisi na bango eleki ya biso baprofessionnel mpo bango bayebi yo oyebi te ezayebi na gwa pene bana otourne na makambo wana ya makasi na quartier latin donc travail et puis travail ya makasi so basepelaki te nga bando olinga na nga quartier latin te bamasi bakina bambati ya gayard bambati oyo tete baprofesseur baki na mwa luku na bango moko quartier latin moto ayebi quartier latin de Koffi Olomide baki na baluku na bango ya lolenge na bango moko boye de siko biso tokingaki mpena comprendre j'entends fe ezala démarche fo ezala fo elamba oyeba mpe na tisi nango est-ce que vous comprenez na tisi nango fo oyeba tisi nango donc kuna pene ezalaki mpena par hasard likolo ya miando nga na koteki kona likolo ya mia likolo ya nzala oui tokondima te mundele nanu ye moko nanu avandaka na poto azosimba te apanza mokili ayati na afrike mpona kodame mpona miando mundele sunga na okai miando nzala moto ekotisenga kuna na yo moko bolingo okete te lenga nakende te na nga moko bolenga nakende te kokende oyemba nzembo nini ntango biso tozoyemba pena donc mwasi peladodondondo nayebi nyonso okokanisa kasi ebongi yokitisa motema mpo na nga olino osheri lino koloba se koloba mama bongo sikoyo okende sikoyo okodaki chacho ezala kaka chacho moke différence atage vous comprenez nango cela veut dire que décalage wana yaki compliqué mais chacho nengo yotamusa musique lelo sikoyo yango na bibe nyakeno so toki tobandela mokili banzembo mosusu na mokili oyo barokese mosusu ekokufa baingénieur mpena bato adanse bayebi te bafandi mpena babibi nyakeno bapona misike okokende se mpe mboka liboso kasi bakambo na bango oyo nde ebomi mpena na mboka te chacho ekobetela banzembo moko mpe boye ekobetela ngo kofi misusu ekobeta te ok voilà déjà là ozopela ata mingi te parce que tokokima mpe derrière lumière du jour tokomi na biso na suka s'il faut lancer un message clé oza na Kinshasa
au sali orchestre, nous avons des gens qui accompagner yo. Ozo se produire déjà. Oui, ngai na otaki ko sala mo tourner nanga. OK. Nazalaki na Dubaï, j'étais parti aussi na Zimbabwe. OK. J'ai été là-bas, j'ai fait des choses en fait. Alors ces choses que je suis en train de faire, là c'est comme si, pas c'est comme si, je suis en train de remonter, j'ai mes promesses, je ne peux pas commencer à passer à la télévision tout le temps pour dire quelque chose. Babika kamonoko na biso oyo nde bomaka. Le premier arme mauvais, ezalika ya biso oyo. Donc deuxième eloko onga na kosenga na batu, ezalika keno Spinola Jonta ça dans orchestre na ye. Chef Pato Joyo Kanga, kombo nango La Jantance Musique. La Jantance Musique. La Jantance Musique existe depuis longtemps, mais dans la coulisse. Kalamingite, nandenge de bande oya boye, oya pe olandela yango, barka ba vimanda chebwa. Donc ndenge banda ki ndenge peso comme nande peso kendo. Malamo pe ko mutu nanga pe batu ko na batu na bango. Donc comme vraiment mutu nanga vraiment bon invité. Donc comme mutu nanga. OK. Mutu ko na batu na bango. Alors deuxième chose, dans un studio et pas il y a Dem Production, l'ingénieur redoutable du Congo, de ce qui est pété de musique pays d'ailleurs penza. Donc ingénieur Dem Azali, ou Azali qui travaillait, tu connais maman kambe belé, tout ça maman kambe belé tu sala. Amdina ba, amdina ba, amdina dome. Ay 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 go, ya maninga. La bloc est mystique Azali. Kimboka wana aya baboke tu premier to la kisi beke to yebi yango bala moko na yo kende sikoyo na baluba tik 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 wana peut donc accompagné par Ala Masasi Kadi Yoyo na vie na ngale limba do Spino na kati featuring wana bozala boko na featuring wana na ndebi no bola kisi ba mboka na bino ngape na la kisi ya biso vraiment quoi do matata na yebiso donc cela veut dire que tozali banguna te to la sa valeur ya ba région na biso. En tout cas félicitations master nanga Fali na vie wana pona valeur ya mboka ndengo la ki valeur ya village. Alors maintenant ça fait partie de la culture hein. Donc Barnabé maman sunga batu wana kuna pesa biso mbongo pe ya promotion. Donc album pendé sur ma contradiction. Donc on a osala des chansons internationales. Chanson moko ya rumba po dans la semaine que rumba ya laka et moko siko na yemba on a ba grand frère na ngai on est au tanga donc Ala Masasi Kadi Yoyo na vie na ngale limba yo kasiko dio yo 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 Kadi mu va bangimba Kadi mu va bangimba na babu babu bigile baba et vous avez musique hein digi quoi tabacha donc vraiment bon déjà quoi Chinkimbwa ils a convenu village ils a dit quoi donc bon je travaille ça chez Dem Production le grand ingénieur Dieu merci Ngoma bah toi bah cadre donc dans un studio quoi voilà c'est ça en fait voilà en tout cas to combinaison na suka je vous dis un grand merci en tout cas c'est moi qui te dis merci de avec Nandengembo Kezaleli avec ton travail, vraiment, je te dis, tu es encore jeune, que Dieu te bénisse. Il y a moyen d'aller un peu de l'avant parce que ça, c'est un courage. Il y en a beaucoup qui prennent des machettes, qui font n'importe quoi. Mais toi, ton savoir, tu es en train de te le transmettre aussi. Et puis, fini, tu es venu fouiner, en fait. Tu as fouiné Spinola Jantance. Je ne sais pas où tu as eu mes coordonnées. Et puis aussi l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, c'est des gens comme ça. C'est des gens comme ça, vraiment. Le ministre des Informations, c'est des jeunes comme ça. Il faut vraiment commencer à fouiner aussi dans votre tour et prendre ces jeunes. Qu'on puisse avoir une caméra, partout, randonnée, filmer de quoi en tout cas, je félicite ces garçons vraiment. Il est encore jeune, c'est comme mon fils. Donc tu ressembles à Kevin, mon fils en fait. Donc j'en ai beaucoup, mes enfants, j'en ai vraiment beaucoup en tout cas. C'est moi qui te dis félicitations et bon courage. Merci. Que Dieu ne te laisse pas. Mon général John Chibango, mon général Johnny Bangala, mon général Franck Mamounda Ntumba, mon général Albert Mbomba Massi Papa, Major Venangaï Jean-Lambert Mbolé, le grand donateur et orchestre. La répétition na biso et ko bandana binga mupepe
tokobanda kobeta wana après avoir kosala wana tokozala sikoyo na siège na biso kozala na ville. Donc répétition kobanda wana oyo alingi kosala test oyo alingi koya koyemba aye tokozwa yo na mouvement tokozala ta 100 et puis tokotala c'est qui le meilleur. Et puis, quand on a un vraiment quoi. La VP mbati bien, la VP moi eloko bien, il y a peut-être j'entends ça danger. Pour na tout banda makambo balamo pour voyager ezali makambo ezali, tout bando kende balamo en tout cas vraiment quoi. Donc c'est ça, je veux tout le monde sans oublier aussi dédier vraiment mon frère Dem Production qui est en train de m'aider. Dieu merci Ngoma, Zézé Zidane, Akin, je remercie Aimé Dollar. Mon frère, hier j'étais dans son concert, il s'appelle De Picho. Vraiment, j'ai dit vraiment merci, que Dieu vraiment garde ce monsieur, il s'appelle, vous connaissez Dem Production. Dem Production. Ouais. Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivis à la fin, je vous dis un grand merci. On était là avec Spino Ladjantance, c'est avec lui qu'on a échangé. Ah, j'ai oublié. Balama à Dubaï. Charlie Matongé. En tout cas, Maman Chimène, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sans oublier Patience la Belle. Sans oublier Ruth, Maman Yaspinola Jantans. Molongani ya Patrick. Donc vraiment, d'après si Bangonio Sombote, Kalamingite, toujours il y a Bentley ou tout ça, toujours il y a Bentley na biso. Donc Mikolonga la bande de c'est pas tout bakar. Oui, yo pe singambongo. La définition car. Ok. Nicolo. Voilà, je dis un grand merci comme ça. Et merci à Dorcas Kamwanga, Maman Djibril Ndala. Je vous dis un grand merci. Merci également à Maître Isaac Moukenichi Chibi, le vice-bourgmestre de la commune de Limité. Merci à toutes ces personnes. Mon grand frère Kouloutou Abalé, qui est le consulateur Jacques Benny Massé, à la Katia, Texas. Et là, on va venir prochainement avec un nouveau numéro. On va se clôturer ici. Et là, portez-vous bien. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.